traitisme bandi donc yaza na makila ba mindele na kati donc ba belge na kati ba roi belge ba français donc balekane na simanaye. Alors papa chancelier parce que là ils sont poké parce que congolais à l'éloge au maye le 21e siècle mundele te mutako mekisa uti akopesa biso to decidaka mundele te. Merci beaucoup yo zona maloba merci. Oui, bonsoir papa Véron. En tout cas bonsoir chancelier. Napesi ba ndekonyoso baza vraiment na conférence pour ne pas tous les citer. Napesi ba mbote mingi. Papa Véron eloko lobi ya trahison. Ngai na komeka un peu ko revisiter la genèse, c'est-à-dire l'histoire du Congo à partir de la guerre ya Kabila. Papa Véron tomoni na novembre 1996. Kabila a balancé attaque na Uvira avec bâtonniers Sotoyebi, les troupes rwandaises, ougandaises et burundaises. Balancé attaque Kouana, généraux et Mobutu, bazo continuer au à Mobutu par rapport à la situation où ils allaient qui sur le terrain. Tout comme on a que les généraux commerçants, qui mi font zongi bangono sur na Kinshasa, au détriment il y a troupes où ils allaient commander sur le terrain. Afdel a gagné terrain. A Bundite, à Poussani. Toi, comme on a kaka na katuana entre bango, l'un na bango oezali Ngandu Kisasi, oazalaki l'un cofondateur, il y a Afdel oezali Alliance démocratique pour la libération du Congo, aza assassiné juste pour des règlements aussi des comptes. Yemutazalaki un homme probable. Oyo akokaki kozwa la tête ya mboka par rapport à Baïdé naye et puis le roi va défendre idée c'est-à-dire intérêt à Congo ce qui était le contraire oyo ezalaki déjà pensée primitive il y a Rwanda azalaki assassiné to pusani to komona le 17 mai 1997 Kabila Zubo continue Kinshasa tout ce que nous savons Bakadogo et machin tomoni état-major général et puis ça pas il y a James Kabarebe Oazali proche il y a Kagame et puis oncle il y a Kabila Oazali on a beaucoup to pusani to ekokoma na le 13 août 1998 to ekomona Kabila lobby que non donc disons na ebandelia ya juillet pardon Kabila tindi mweze Congolo Oazalaki ministre il y a intérieur avant ça la remaniement nae atindi pa Museveni alobi que non ba tout na bino fo bazonga po bazo violer bazo voler bazo se comporter mabe bazo boma Kabila Kagame bi bon problème te le 13 juillet 1998 to komona ba Rwandais Kabila alobi bazonga bazongi. Ah, moi agitation, tu vois comme on a le 2 août 98, Rwandais s'organiser bisika kendaki zongi via Kitona, kangi avion na Goma, via Kitona, deuxième guerre et bandit. Tant deuxième guerre et bandit, fallait que Kabila a s'organiser. Bon, au moni, papa nangai tellement trahison au peka que zalaki entre bango nyonso, tu vois comme on a wa Massasu Ngandu fundie par rapport il y a moi idée pas alaki na yango no aza attaché na Rwanda et tout procès moko na Bruce kuna assassiné tant assassiné lo ni to komona Massasu Ngandu lokola yem tazalaki la tête pensante parce que tant au Kabila na Uvira en 96 déclencher guerre wana c'est lui qui recrutait Bakadogo zalaki Massasu Ngandu donc azalaki na légitimité moko azalaki lokola personne morale. Il y a des troupes au Ezali Bakadogo parce que Laurent Désiré Kabila ne faisait pas l'effort il y a former basoda il y a recruter basoda au bazala qui majeur soit au bazala qui défection armées aéroises à l'époque pour rallier donc Massa bazala qui a local un pont on a recruter malheureusement les enfants soldats au bazala qui n'a moins de 18 ans donc c'est lui qui a recruté une bonne partie à Bakadogo donc azala qui a influence munene. Si comme que non, à combien influent boye, il faut éliminer. Éliminer Massa. Cela on est comprendre, Papa Véron. Massa, c'est éliminer
contre-offensif esalami na Pweto mutu azalaki commandant des opérations ezalaki Joseph Kabila oyo azala bokonzi lelo tango babomi Masasu batu ya Masasu kuna na Pweto bayoki ki babomi mukonzi na bao parce que bango bandai koyokela ye basabote ba matériel baboyi ko bunda force rwandaise et occupé terrain tomoni Kanambe akimi na Zambi tango Kanambe akimi na Zambi tango akimi na Zambia Kabila komi ko lukisa ye akuna pe mwa mbonge aye kozonga yangwana leonga na révéler bino pourquoi Katumba Mwanke akangama bongo na Kabila c'est lui qui a hébergé Kabila pendant son cavale tango bazoluka ye oyo na ebite na terme militaire baloba nini soki abandon des postes na front ezali Katumba Mwanke mutu a hébergé qui est à l'époque azalaki gouverneur ya ville ya disons ya province ya Katanga ye muta hébergaki Kanambe yango lelo moni par récompense a koma lokola premier ministre parallèle ya gouvernement ezalelo to ko kitamo muke wana zaka historique to ko kitamo muke to ko monelo ronini na janvier donc na début disons na fin mai pardon na fin décembre toyeko mona Kabila kangi Sifa linga ko boma ya chela prison o lelo bazo présenter biso ke mama Joseph Kabila kangi a na prison Makala tango a na prison Makala entre temps bazo ko lukisa muto yo Kanambe pona nini akimi front akima na Zambi Katumba Mwanke abombie na Lubumbashi tango azongaki toyeko mona le 17 janvier 2000 le 17 janvier 2001 Kabila a assassiné. Mais papa Véron, tant que Kabila babomi Kabila, tomoni mutuloko la aide du camp, Kapen dans une décision, a fermé la frontière Nyonso, a cloué au sol avion Nyonso et puis a kangi la frontière maritime et aérienne. Mais à une grande surprise, tu es comme on a avion moko eko atterrir, ou utaki na Lubumbashi, ou ezoki autorisation d'atterrissage. Ces jours-là, na Kinshasa ezalaki avion ya mwana oyo Kabila. Donc par là son abina sukana no awa, tomoni vaste complot ni ezalaki o ememi liwa ya Joseph Kanambe. Tokolo pardon ya Kabila. Tokomona ngo directement tellement ba trahison ezalaki et aboutir na son assassinat. Tango avion ekiti bino bokangi ba frontière maritime et aérienne. Avion ekitaki pourquoi? Autorisation de décollage de Lubumbashi à Kinshasa. Pourquoi? Tour de contrôle à Kinshasa. Pourquoi va permettre qui avion na Ekita? Aux hommes on a ramification. Pardon papa. Ekita ka pe na 1h du matin nazo compléter yo Ekita ka pe na 1h du matin. Aux hommes on a siko ba ramification ya oyo papa Véron memi lelo lobby complot. Aux hommes on a place nini congolais azako memamboka. Et là, on est pour comprendre les places. Tant que l'avion est quitté, Tozui, Moutou Azaï ko assimé le cola, poste à chef d'état-major général. Tomoni Edi Kapen, pour Azalek Edi Kayom, Tazoki parole à calmer Basoda. Tu es comme on a Moutou le cola moins de Congolo. À l'époque, na tango Azaï ministre de la justice, Kakuji Gaïtan, Azalaki, ministre intérieur. Vous allez comprendre, Papa Véron. Mais Batou Oyo. Ce qui chef d'état-major général Babomi président Azui Mekowana. Batu o il fallait qu'il va exécuter. Ce ne sont pas Batu o totangi awa. Et puis tu es comme on a Moutuloko la tête pensante. Il y a idéologie afdel. Moutoyo oyo sénégalais onani. Abdoulaye Ndombas. Bango wana. Mais papa Véro, t'as la place trahison kokoma. Moi na wana kiti na avion ba escorter ba kenaye mwenze Kongolo. Gaïtan Kakuji. Toye kozwa muto oyo mwenze nani oyo sénégalais oyo Erodia papa Véron bazui bokondi bapesi mwana wana sur base de quoi bapesaki bokondi pa ya mwana wana par là tolintolo banini batu o bazali donc sotobi ndeto remonter la genèse on a moi ba recherche to sali to monike eza batu o baye ko chamboka na pitopa le moko ya munene. Vous comprenez? Parce que tant que Moussa qui parle, mais ça qui y a dirigé ma moi je crois que la moindre des choses est correcte au Salama. Le président est mort. Bon, Batouana ba bazaki déjà na commande Batouali Kolo ba ministre ba Kakuji ba nani wana. Ba quand même parce que guerre est là qui ba réconcilier ba parti. So bo moni ke bozongo na CNST. Bo proposer alternative oyo
et que remettre mboka na démocratie bango basali yango te bapesi makamunyo so epa ya mwana oyo tala papa Véron en bref place nini trahison ya munene yaki kovanda yango wana nde mutu ememi oyo tobengi malheur ya Congo lelo soki to remonter nini historique on a sali awa oya omona ke complet bandaki kuna ya likolo avec la complicité de l'armée rwandaise certes parce que tant le 17 janvier 2000 un temps où Kabila azalaki assassiné sur les ondes de BBC ngana landa porte-parole il y a ministère de la défense il y a Rwanda oyo mutu oyo général Kayumba oyo azalaki chef d'état-major azui parole à BBC a lobby que non ce sont les sujets donc leur sujet c'est-à-dire que batuna bangonde mutu basali coup d'état wana et après baki ko démentir papa Véron toi comment on a trahison d'ennemi emmemi mboka moi je crois que si aujourd'hui bato otoko ko incriminé par rapport à historique bon tolongo la ba général Mobutu babunda te mais tant Kabila zubo kondi to monike mutu lokola Gaëtan Kakuji to mwenze Kongolo na Erodia bato wana nde mutu bachemboka na mobulu bango nde mutu bapesaki mwana wana bokonzi yango na tokomiti lelo bien que moi na papa Véron sur le bien à maël ngana démentir yango asa maël était mais asa malin il sait manipuler les gens moi na wana asa risé il sait manipuler il sait comment manipuler les Congolais vous comprenez pour na souki ça papa Véron au souleva qui prend moko ya dette que non toko deux femmes bon peut auto redresser économie moi je crois que cause l'erreur munene mboka moko te na mokili oyo soki ba zui dette ba koki ko redresser économie pour mitoza na ngwezani il faut to meka ko travailler dans un produit intérieur brut moi moké on autoza na parce que le fait Kabila pour na suka le fait musée papa chancelier na la communauté internationale que pardon na kati yo malobate mais je n'appelle ça exemple à 14 milliards à chinois je n'avais pas encouragé ça nazoko mana kuna suki ça tozo mutu lokola musée Kabila il a prouvé les occidentaux tant azubo konzo il a assassiné les réfugiés c'est un sanguinaire tout ça embargo et salamaki mais papa Véron moi je te dis que à l'époque des musées à part ba mascarade ya banzela ou bazola kisabiso ba 5 chantiers le Congolais à se prenant qui en charge azala qui na autosuffisance alimentaire musée à sala qui eloko ba bengi service national oyo à sala qui ba bilanga moi je crois que to bandai ko mona te bazo kata tomate to zo mona te so ba division en 1000 morceaux pour ba revendre dans un marché donc à relancer qui daipen donc aux mona les industries agroalimentaires azala qui na ba idée sans soutien extérieur. Tu sais comment on a Kabila a eu 9 milliards pas ya ba chinois papa Véron. Place on a za contre yo que dette ko tonga mboka te. Et là to zobo sana en empruntant 9 milliards et pas ya ba chinois toza na taux hypothécaire o ezali ezoko frôler 87 milliards de dollars en valeur o esengeli Congo azong sana Chine. Bo défi 9 milliards taux hypothécaire c'est-à-dire ingénieur na bango bayo ba kofutama intérêt o ezana mbongo wana ezo mema Congo na 87 milliards divisé par 70 millions d'habitants papa Véron sala calcul yebisanga nyongo oyo Kabila achena mito ba congolais voilà place to komi nasuki nano merci. Merci beaucoup papa chancelier je crois au parler vraiment na makambo belé mais les kambo nyongo wana na webiso déjà que ça simple pourquoi parce que ça nyongo Joseph a signé na batu na ye parce que ba contrat wana biso te muto négocier ngo bango batu ba négocier ngo mais je crois que ceux qui tozolo bela makambo yo clair boye ezali parce que peuple congolais to longola ga trahison entre nous ba différence to pesa ka chance na batu mususu ba ressusciter ba loba makambo ndenge ba yebi wana ekosala bomoto na biso selon ba histoire o to yebi ndenge mboka na biso na kanzi boza bana mayele parce que bozo yeba ndenge nini ba kakuji ba ya ndenge nini ba pouvoir ngo ezomaka donc quelque part congolais mutaza responsable